Bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Na tout partager ensemble kakane to so la ranabino. Nazana li solo moko to partager nabino. Franchement, eza soni makamoto zo sa na communauté. Maman na biso abenga na des shows Denar TV. Maman lobi des shows to regretter pe to leli na comportement ya communauté na biso congolaise. Tokolinga tolobela sujet oyo parce que ça eloko mo esala mara mingi na kati ya communauté. Mais na nzela ya koloba na nzela ba émission batu mususu ba ko changer comportement. Mais avant to beta lisolo na biso tokoleka penda na kopesa mbote na biso to pe remerciement na biso na mama na biso ngoya ngola Godeline alinga mingi ba benge Godé. Business étoile divine mama na Sisina Deyo na Défense Paris. Wana sponsor officiel ya des shows Denar TV. Tout ça il a besoin ba sponsor ceux qui peuvent se sentir capable. Numéro des shows en wana benga biso to so en privé, tout ça a besoin ya ba sponsor. Donc wana sponsor na biso officiel tango zo kanazo benga air nyonso to pozo ka kombo ya ngoya ngola Godé. Voilà, étoile divine. Maman na Sisina Deyo na Défense Paris. Ou mela koto zali wana bana poto a solo, hein? Ba ya solo penda ba, hein? Ba o bazo oser wana. Voilà, to beta li solo lelo et ça la joua te yaya. Wana sponsor na biso officiel, muta ko sunga biso po lobi bumu na ba qualité ba image ko chancer. Beaucoup ka ba qualité ma mbuto ko chancer donc c'est très important tous les cas que vous allez reconnaissant na batu. Donc merci beaucoup to beta li solo lelo. Maman na biso abenga na des shows Denar TV. Maman lobi des shows meka ko lobela. Maman azolela nini? Maman lobi des shows to balisaki mwana na libota. Makambo esalami awa na France. Oyebinga na comprendre ati. Toza na poto. Minene belé. Minene belé me makambo to sa na poto oki kondimate. Même na Kinshasa et salamate. Tozo mona ba kombo na bo banani. Ba comédienne ou encore ba comédien en général. Bazo bala. Voire même na ba anniversaire na bango. Bazo pesa mbongo, bazo pesa ba enveloppe. Ba sala mamba bien na Kinshasa. Mais biso bata poto toza minene koleka bata Kinshasa. Yaya tika to solo laka. Tika to solo la. Oh no kwa bana. O eza chaîne na bino ya vérité. Na za na importance ya okosa bino te. Yaya toza na besoin to tika ba comportement mabe. Na Kinshasa ba comédien ba osala ba mariage. Ba osala ba anniversaire na bango tozotala. Bazo pesa mbongo yaya. Mbongo. Mais biso toza na poto. Quel comportement? Quel comportement yaya? To meka ko changer. To betali solo. Maman lobi des choses to balisi mwana na famille. Et chose grave. To louer même salle. Yo ebika na poto. To louer salle. To bongisi salle. Ndenge zalaka. To bengisi bato. Ba invité ba ye. Maman lobi des choses. To sali fête bien. To yambi ba invité. Musique et bêtise. Cérémonie tout. Et salami bien. Ndenge zalaka. Chose grave. Et comme il y a un repesa ba bobenga ngona banini. Ba cadeau. Yaya, ezana batu mususu ba yeko pesa ba cadeau maman lobi des shows na regretter quel genre ya comportement, quelle communauté. Yaya okindo pesa marié papier na kati enveloppe. Yaya ozwa ko pesa enveloppe vide. Oyebi yango tolobaka ndokeza kaka oya zana masekete to ya pumbwaka na butu. Oui. Yaya ndoki apumbwaka na butu te ndoki azana moi. Kokanisa te ba o nyonso baza tout autour de toi balingi yo. Kokanisa te ba o nyonso baza pembeni na yo nde comment dirais-je bato malamu bandoki kako ba na butu. Yaya même ba camarade na yo baza bandoki avi na yo. Ndimelanga. Même ba camarade na yo baza bandoki avi na yo baza ba loki avi na yo. Yaya libale za akalikabwa munene libale za la kombati.
kokasa te ndenge bobalaka bandeko basi to pe biso bapapa ndenge tobalaka batu nyonso baye na salle baye vraiment mpona kobetela biso maboko na motema malamu non bamosusu baye na kimotema mabe bamosusu baye kaka na envoûtement ya koenvoûte libala wana ekende liboso te yaya kokende opesa moninga marié enveloppe vide c'est la sorcellerie yaya yokasi kindoki ezalani kindoki yana bapratique ebele landa batémoignage ya bandoki oyoka bandoki bana bapratique ebele mama lobi des choses fete salami ekomi na trou ya bakado kande bayaka opesi bis otiki enveloppe yoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre yaya ces derniers temps soko sali fete ya omonde baleka na mulongo apesi enveloppe mama kombo nani koma kombo na likolo enveloppe apesi zala na protocole no zala wana protocole tant mutazo ya kopesa enveloppe tuna ye kombo tia kombo likolo ya enveloppe na ye boye babato wana ya to sa ba émission ka pona olamusa bato omoni technique na opesa bo bando sala ngona ba fête anniversaire mariage toute occasion o esengi fête sala et salama yaya muto ye na enveloppe tuna ye kombo yo muto za na fête kolo manani comment dirais-je ba marié bo tuna kombo te sala protocole zana ba protocole na ya bien bazala wana muta pesi kaka enveloppe protocole tuna ye kombo zala na bic koma kombo na ye likolo ya enveloppe tambo ke fungola ba enveloppe boko yeba mutu na mutelo ni asali na kati ya enveloppe to kanga bango bandoki wana c'est ça c'est le piège à kochela bango et ceux qui toke na bango na ba méthode ya boy bandoki wana nyoso bando ya na ba fête te yaya ça fait pas du bien comment yo koya na fête ya bato et puis chose grave okomona na bataboy bato bayaka ocha ba papier na ba enveloppe vide ye kaka na mesa na ye okomona kosenga masanga cher ozo mélanine whisky ozo mélanine comme on musuni champagne ozo mélanine na komela muscador bango kaka basenga masanga cher bango kaka marque ya bato wana okomoni na fête bavandaka na CT akosala bino défilé sale mobimba depuis fête bandaki akozala confondi na marié bokoye bate ye mutabali to ba marié bango kuno bavandi likolo nde babali akosala défilé sale mobimba po la sabino kaka latinini bato batiaka ba papier na ba enveloppe abatunde ngwana ba bayaka na ba enveloppe vide plupart des cas okomona 50 cm ya nani ya kabelo 50 cm na oloba ya kabelo okomona baonde bazaka wana yenda kolata ba Versace à nylon des shows na bien Versace à nylon pezala na ebité na maison Versace ya nylon ezate mais omona onka na communauté congolaise Versace ya nylon okomona na ba Versace na nylon akovanda te akoyenga na ba nylon na salle tibo baye 50 cm ya crayon à la tina makolo juste pour tapager mena suka bajara batande ngwana akechi la muninga papier non ça fait pas du bien yaya et salima wa passe na soni mama lobi des shows to fungoli ba enveloppe toujours tala ndenge ba papier zo fungwa comment dirais-je ba enveloppe zo bima ya vide enveloppe au pasoli vide na kat enveloppe au pasoli ba tie papier ya pembe na kat ba gumbi yaya quel qui monte mamabe quel niveau ya mauvaise foi yaya esali mawa passe na soni mama zo benganga avec regret maman lobi des shows toza na communauté moko yango moi na yebisa bino atande to sala ba émission o yaya batu nyonso balingi biso te makambo nyonso to yaka oloba batu nyonso balingi yango te bamusu bazana ka pona o contredire po bango nde ba batu ba osala ba mabe o to olobela nyonso koloba ye fois contredire yo na yebisa bino voir même na ba commentaire andoki okomona ngo ndimelanga mamu na yebso to mona makambo na ba YouTube commentaire andoki omona kaka ondoki omona ka biloko akomi ondoki batu tozolo babango ndoki et okomona plupart abatande ngwana vanda silence azilaka so bolobi lo mobo eza très bien na kati ya communauté ya tie commentaire botanga ba commentaire obando tala yo mo mona bandoki o papa de choix lo ba bango tanga ka bilo ya okoma o sentir que ye yo ndoki misapi na ye zo bimisaka ka kindoki
C'est-à-dire, diable azawana pona ko affronter que le mal, affronter la sorcellerie. Diable azawana lingi batuba sanganate. Diable abimisa ka kindoki. Maloba na ye kindoki. Makomi na ye kindoki. Nyonso akosala kindoki, comportement kindoki. Yaya oeza ba acte moko diabolique, sorcellerique. Comment oke na fête ya ba marié, baninga ba balani yaya. So ina nanga ne eloko opesa bino te, je m'assois, na vandi na kiti nanga, na obetela bino maboko. C'est bien. Et ça déjà bien, présence na yo est nécessaire. Ndeto kenda na fête ngolo bate, on est obligé de donner les cadeaux. Non, cadeau est au fond du cœur. Joie au esalio, amour au ezuyo au fond du cœur, nazo préparer colis, cadeau pour na frère nanga bali, pour na ma sœur nanga bali, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous fait tout ça na cadeau te, mais yaya mieux vanda na kiti. Maman lobi des choses, ba msusu bache même ba 5 €. Oui, 5 € maman lobi eza na problème coûte te. Mieux vaut 5 €. Mieux 5 €. Vaut mieux 5 € que 0. Maman lobi to fungoli ba enveloppe bandeko ba pesi 5 €, c'est mieux. To sepeli mais eloko esali passe. Ba enveloppe vide belé. Yayo ndenge bokanela ki muningo ya balaki. Et ndenge to sooli na mama soko tali bien bato bache ba enveloppe vide wana ezaka approche, sentir. Bato ba yebani bien. Sabotage. Yaya kindoki ezaka oyo opumbwe na butute. Ba acte wana ya ba acte kindoki. Eza ba acte bien te. Yaya so oke na fete ya bato malamu vanda no na kit ke okendo cha enveloppe vide. Maman obi des choses il fallait écoute ba vanda ata na ba kit. Eza nango mabete parce que bato baza forcé ya opesa cadeau te. Présence nde eza nécessaire. Cadeau eza par amour. Mais pourquoi ya opesa mninga ba papier? Donc ça li mawa passe na so ni maman lobi des choses mais kako beta c'était ne loko. Makambo ezo sala ma mingi na communauté. Okendo tala mutu na fête loko la mariage. Eza ba occasion moko comment dirais-je? Eza ba fête moko ezalaka vraiment un mutu ya bali ba marié o ba bali. Baza vraiment na joie ya accomplissement d'amour. Yo ye na kindoki ya kotia papier. Non. Et ça li propreté kolo likambo ye bara likambo na ye bandeko o bachaki papier na mariage ya bato boyebi nde to obeta lisolo boyebi ya atika ba comportement wana mais omona ka bato ndenge wana na fête ya komela marula ya komela whisky ya komela champagne baninga omela biloko ya moins cher te akusala ba commande ka ya makasi omona ba mesa bato ndenge wana mesa eza plein. Mesa table na bango eza plein de boissons, biloko kolie ebele, akovanda na kiti te, akosela bino ba va et vient sale mobimba. Pona kabelo ya 6 mètres ya latina mkongo. Kabelo ya 6 mètres, crayon ya 50 cm, voilà akovanda na kiti te, va et vient na ba Versace nylon na nzoto. Mais non. Ata Versace ngo pe na ba Dolce Gabbana so na ba Gucci ya nylon de na monate. Franchement, ce qui n'a pas maison pure, ba vraie maison, il y a ba griffe wana, ba ça n'aura jamais ba produit en nylon. Mais au coup ba congolais ba lati Dolce Gabbana ya nylon, alati Versace ya nylon. Yo so mona Versace pantalon ya nylon, pantalon nylon ya Versace. Et ça kawapi. Pour mona congolais lati ensemble la veste ya nylon ya Versace. Nylon on a lati Dolce Gabbana nylon mususu lati bilamba ba koma na ba couleur na ba pinceau ba komia on kaka na Turquie o revanda na sete ozo baluka ba sapatu ba koma ba couleur ebele ba koma je ne sais pas bobe ngonsuki Givenchy ba koma na pinceau na couleur et uta na Turquie o revanda nyete na salle oko sala ba tour ebele na suko kecha papier non. Et ça li propreté voilà autre ngai to lo bango na maman na biso abi des show meka ko lobela ngo yaya. Soki yo bali ba eko chelo ba papier o sepela. En même temps mutu sora sali fête. Biloko bolé ya bien te bino bo bima boke tonga. Soki muta sali fête bo meli masanga bien te boke tonga. Nde kwa sali dépense. Ya ko louer salle, ya ko lamba, ya ko somba masanga. Ya to bandeli to bi cadeau eza forcé te. Mais kozala mie soko za na ngote vanda na kit. Tiro kendo sala ka sabotage na ba vie ya baninga. Bible pe lobi o lingi ba sala yo te ko sala muninga te. C'est ça. O ka yo sala nde pe ba osala pe na bana na yo. Ça fait pas propre. Yaya to chanze bizaleli. Émission tant to sala ka mutu na mutu azu o eza bien po na ye, o eza mabesa nini.
boaka yaya sozo kende fete ya bato komi tungisa te soki cadeau eza pesa soki eza te yaya vanda na kiti betela bango ata maboko tomona ba msusu ya beteli bango maboko asimbi marié babini asimbi ya mwasi babini asimbi ya mobali babini voilà au marqué présence c'est tout les kinayo au lieu de laisser les papiers dans l'enveloppe ça fait pas propre ils ont mauvaise foi ils ont cause la jaloux on les a jalousie eza jalousie et ça les propreté mais là on a lingana pe sabino comme vigilance natike bino technique on est yaki na mutu ya soko sali fête sala oza na protocole moko makasi azala wana azala muta clair muto ya pesa enveloppe mama kombo nanyo koma kombo na likolo enveloppe apesi papa kombo nani couple tel koma bango likolo enveloppe kotsaka na sac tant bozonga na ndako boyebi ke kolo enveloppe hôtel yaya fixé caméra ka eska bato baopesa ba enveloppe bo détecter bango après na ndako tant bo vanda tranquille bo tala film boyeba ke yeyo bo kanga bandoki ça fait pas bien et sali mawa passe na soni mama na biso abi de show yonde molobeli ya communauté non kwa bana meka koloba meka kobeta sete et ko sala bien to meka ko changer yaya tika ba comportement boy soko ke na fete ya bato vandara na se pona suka yoko ya ko tia papier et ça bato nyon sauté hein tant to sala ba émission exception ezali main to changer comportement yoko ya na fete ya bato batapage ebele okoluko lia bien omela bien ba va et vient to ze ba souté marié azanani et ba invité pe bazanani juste ka pour lati Versace Dolce Gabbana Gucci et je ne sais pas Louis Vuitton ya nylon au vendre na CT retourner ça mobima parce que là tu crayon il y a 50 cm au vendre na CT non ça fait pas propre faut dignité zalak juste pour là tu je ne sais pas ba sapato bobenga Givenchy ba komi na pinceau ba komi ngo na Turquie yo otika ba tout tranquille te na salle non ça fait pas bien parce que là tu veste à nylon ngape na mona no veste à nylon te veste à nylon ba comment Versace nylon non mona mtunso ala ti chemise à nylon ya Versace yo so mona Versace à nylon ya to changer pardon to tika bloko ezo ça bien te salima wa passe na soni donc ngaki ezala bien bana mike mtu basali on me ba kolo mtu basali et ça li propreté ya moto nga to pesa conseil ya oya sana mato ya ko kasa nini ayoki merci beaucoup na balandi nyonso a des shows Denar TV na tombeli bino samedi et là muna banda kuna bino nzamba lola bomba biso le plus important n'oubliez pas partagez votre émission ya batu batika ba comportement oyo partagez pesa bande comme susu batala to comme belé to zela bino masolo et ko sala bien aimez commenter votre émission ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission Zakoya et sa réponse ciao.